n'importe quoi pour tout kokakokome yango po kombo na ye na bilu kombo to kombo na ye mwanda nsemi to kombo na ye ndeko oyo tozali na ye lelo Zabwana. Donc babiloko wana ezali vérifié na korekomande kaka ndeko na biso Zabwana akende ko vérifier yango même na balivre ye lokola lingi mindele mingi atalata Jules Chaumet akomi mpo na ntina na Kimbangu akomona ete akozala instruit. Kasi na ngaki na réagir na eloko moko nga na kokota penza na ba historique ya Kimbangu te, mais na kolingana recadrer un peu maloba mususu oyo ebimami awa poto koka ko comprendre ko balandi ko baza koyenda biso bakoka koyeba bakoka ko comprendre makambo toza koloba, mais bakoka kolanda kaka ba vibration sonore te to éloquence ya mutu. Eloko na liboso ndeko alobaki na biso aza na ba verset moko clé, notamment Matthieu 18. Kuna balobi aller dans le monde entier. Alors ndeko azali ko insister mingi pona koloba na place wana ke Kimbangu azali disciple ya Yoshua, pambate Yoshua alobaki aller dans le monde entier. Bien. Nana apporté précision na esika wana le monde entier. Batu mingi bazali kotanga le monde entier ndenge tozali kotanga yango sikoyo na 21e siècle. Tango bakomaki eloko wana ya aller dans le monde entier, ndeko na ngai okotanga même na livre ya Luc chapitre 2 verset 1, balobi Jules César nazali kotuna tangela yango Luc chapitre 2 na kotangela pe ba tuko bazali kolanda biso papa bolimbisi mingi balobi. Or en ce temps-là parit un décret de César Auguste pour faire un recensement dans le monde entier. Na ileko oyo Yoshua botamaki décret moko ya César Auguste bimaka pour basala recensement na monde entier. Mais ndeko ayebi précisément que basala ki recensement en Afrique du Sud te, bakendaki epai ya ba aborigène kuna na mboka ya Amérique te, bakendaki epai na bakoko na biso te. Pamba te na eleko wana ndeko na ngai na monde entier eliza koloba monde colonisé par les Romains. Recensement wana esalamaki na ba Romains. Yango wana esika nyonso territoire oyo ba Romains ba conquéraki bazalaki kobenga ngo le monde. Ça c'est l'histoire, ça ce sont des faits scientifiques. Okoki koloba ba vibration de yolingi oko changer ba donner à histoire wana te. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc quand vous allez kotanga ba écrit en antiquité, surtout ba écrit où ils allaient concerner périmètre colonisé ya ba romain,
Chaque fois que vous rencontrez terme wana ya monde entier, vous tiaka yango na ba Congo te, na ba Gabon te, na ba Afrique du Sud te, na ba Mexique te, na ba URSS te. C'est une erreur eza bozoba. Kezali kozanga boyebi. Yeba yango kobanda lelo, que même temps vous allez aller dans le monde entier, sosola yango na lolengo zali ko tangela yango sikoyo te, où le monde est devenu un village. Le monde entier, j'insiste, na eleko wana ezalaki l'Empire romain. L'Empire romain, ça ce sont des données historiques, et ce qu'on allait là, on a bon sens, ce qu'on s'est dit, on a une théologie, le rôle est un ancien pasteur. Donc, ceux qui ont la honnêteté intellectuelle, ceux qui ont salaki ne serait-ce que école biblique kaka, au Koloba, Maloba, et comment nous avons Koloba, il y a Sola Zainanzela. Parce que je n'ai pas un intérêt à mentir ou à venir dire des bêtises dans le plateau de la télévision. Je tiens à ma dignité parce que Batou Mingi, Bazali Koyo Kabiso, ou Nazali Koloba, ils sont vérifiables. Au contraire, il y a des théologiens grecs, au contraire, il y a des théologiens nyoso, bako vérifier en haut. Précision mounene na yebisayo yango wana. Donc tanga na limite mususu Matthieu na wana chapitre 28 chapitre 18 yekola yango lisusu malamu monde entier ezali ndenge ozali kukanisa te. Na kopesa yo précision mususu kaka na cadre wana na Biblia okomona neti na ba livre ya Jean chapitre 21 na verset 25. Le dernier livre de Jean, dans le chapitre 21, verset 25, dans ce temps, il y a une Bible tradition écuménique de l'Église, une Bible qui est protestant, catholique, yokani. Dans le Bible, dans le verset 25, dans Jean chapitre 21, Jésus a fait encore bien d'autres choses si on les écrivait une à une. Le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Merci. Merci. Jésus a sali. Ce qui va se tenir dans le livre, monde mobimba oyo et qu'on contenir yangote. La qualité, ils ont une figure de style. Donc, quand vous allez vous approcher des livres de l'Antiquité, il faut qu'on ait la littérature qui est na époque wana. Il faut qu'on ait nini ya kotanga biloko wana. Pambate makambo ya Yoshua, ba livre nyo sauté à monde et ko komama. Ce que vous allez zoba, okoya na plateau la télévision, okoloba omoni balobi ke Yesu biloko nyoso ya salaki ataba komi ba livre nyoso ndenge nini monde entier ke kokate. Donc omoni okozala koyeba makambo oyo ozali koloba te. Oparlaki na ba signe. Yoshua salaki ba signe oyo traduisaki ke ya solo ya zalaki motinda mina nzambe. C'est vrai. Je te conseille. Ezali ya solo pambate ba signe na kati na spiritualité ezali ba symbole de puissance oyo tata nzambe to bakulu bazali ko manifester epai ya moto pona kolakisa ke moto yango azali tout mwana biso. Mais Yoshua azali na monopole ya ba signe wana te. Na kaliso yoki mutana bilu kombo apesi ba précision apesi na ba date oyo ba Gilles Chopé ba confirmer yango tala mwana na ngai moko awa ngala zali na Bruxelles azana cours na ya religion mwana na ngai okita Congo azali na 4e des humanités azana cours ya religion bazoko pesa bango na Belge moko Belge wana lobi na koyebisa bino banvoyer parce que na conseil l'école catholique na koyebisa bino banvoyer ya tata nzambe oyo tata nzambe atinda kati na mokili oyo bavoyer bazali très puissant tokosolola na année oyo na 3 envoyés. Envoyé à liboso ezali Jésus-Christ, envoyé à mibale tokosolola Mahomet,
mais toko solo la paix année oyo envoyé moko qui est oublié dans l'histoire, mais qui je pense est le plus grand envoyé dans l'histoire de l'humanité. Fumukimbangu mwana yo ki malili na nzoto aye pa inanga lobi papa makambolo bakeza ya solo na kacha cour na biso histoire mwana ngazali ye moko parmi les enfants belges baza 18 na classe na bango professeur na bango année oyo bakote ya Fumukimbangu comme un envoyé parmi les plus grands de l'histoire de l'humanité ici en Belgique dans une école catholique. Donc ezali nabilu comme mutazali koloba ngote ezali kuma nwechi mutazali koloba ngote. C'est pour vous dire que ce qu'on sali un peu un exercice yamutu pour comprendre que ozali na ba lacune intellectuelle makasi. Et loko ya misatu de kunangai pambate ozali banda mukolo sa ozali ko attriste ngai mingi mais le malembe okoye kaka. Kamwa bandeko oyo kaka penza ba témoignage sans vie yango yo ba témoignage sans